Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibi Chambombo officiel? Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Mambo ezali, mambo ezo yinda rase ko yinda bandeko. Ezali nini yango Koffi Olomide sort de son silence. Expliquez biso. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là on est ça qui ba kabwana na mama Alia. Manike pe a repisa biso ba révélation ya somo. Manike alobi Koffi qui ça Diddy Stone azali mwana ya Koffi Olomide te bandeko. Na ebite mamboyo. À répondre par rapport à question batuni Koffi Olomide par rapport à moi na Babia, Koffi Olomide abibabia aza le bienvenu. Mais apparemment maman na inde afrina ka pour avancer te. Et le wana pe simanike vers quit. Alors, on va montrer la belle vidéo oyo na zui libino ba morceau ya ba vidéo on na zui libino bon mais quand on kolanda ba dire ya Babia et puis ya Koffi Olomide. En tout cas, mamboyo eza vraiment somme. Côté mususu, balobi Alia yende aza kotinda bato pour bafinga Koffi et bafinga Cindy le cœur. Alors, ce que j'ai appris, divorce et salamaki nango déjà année passée, dans le mois de juillet, si je ne me trompe pas, bah signé qui déjà papier il y a divorce. Alors, mademoiselle Belé, moi je vous laisse vraiment le temps de suivre cette vidéo parce que mademoiselle Belé a lobel pe mamboli banga Diddy Stone batunyon soki ningani pourquoi balongo libanga Diddy Stone et tout. Alors il a répondu bato bazoki tant ya kolanda ba émission nyonso c'est bon ba ope bazui tenter donnant mixer bino na ba vérité maniki abimisaka parce que yi afanda trop na ba musicien surtout mobile ne azalaki musicien ya quartier latin. Alors télévision et radio te ba vidéo eza tellement ébélé nga partie touché nga lobika ke no Diddy Stone azali mwana ya Koffi Olomide te bandero som atangi na kombo papa nae bozila na olukela bino kombo ya papa nae bon toutefois bon nango beaucoup découvrir yango na image ongai nazo tchela bino. Alors si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche de notification. Alors, télévision et radio, les amoureux de Bibi Chambombo officiel. Suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Si vous en avez pour ça à promotion, tu as besoin de collaborer avec nous, n'hésite pas surtout de nous contacter. Alors, sans plus tarder, télévision et radio T. Commençons avec la première image et puis bah image mususu et kolanda malembe. On se retrouve à la fin de la vidéo pour commenter. C'est parti. Ok. Botale bien Didi mwana na kobota makana mobali aza kitoko mobali ya mabetele Koffi il faut papa na yaka kitoko mobali ya kitoko baboti na métis kwa ali ande babinisa mwana lokwa Didi ya kitoko ya mulai ya belle. Ok eh ben oui ok c'est ko papa Chandi na misapi ya pembe ya kitoko Koffi aza mwindu Didi ya kokoza pembe ndi watu omoni te ba delpe o ba mwindu Didi ndi na pembe makasi ndi wana. Ok ok bon dit boye ko bon mona so azoba tu as dit que ça passe mais il m'a confié en bien aye bien ngoko yango boma de bouche ba ko sabiso le ba akufa na cancer ya akufa na poison lokuta ou akufa na cancer ya gorge lokuta akufa na poison ye mutakenda okunda ye atinda batu ba boma ba tire poison ta makambo na tango ali ya largele makambo tika boyko aboya na mwana na ye aboya na mwana na ye aboya basala makambo basala minu na mwana na ye mwana azaki mwana chance ndia loba na ye vérité mwana nanga za ya intel ye moma na yo kapena likamwa minu na pena to yo ka le butanga zo paso kata mutema abenga ba pire ye obatela mwana ebu ali ya mwasi alebu kabuya
lebu siko alingaka basika debwa balingaka batia mikolo mama mpona mongo lebu ye wana lebu kabuya papa shandi ya misapi ya pembe ya boga garçon papa shandi yango momoni ntango na bima prison na esi kofina na deuxième bord soki na obeta mbalo na esaki na deuxième bord so moki na obeta ayebaki ke nayebi entre ye na ali ya baa na secret ali alargela yango boye nalingi te na mwana nanga aza intey nabonanga ti bomona bakenda kolokota mone wana mama na diabulu bakisi ya asemila nde ekimisa kofi ekimisa yagode yagode ntango alingi abima na ndako mama na mino oyo mama kongo azoloba sambwisa kofi te gode nani mama kongo oyebi makambo ya maria masala kofi kofi babeta ye na gombe baimilia ye po internet eyalaka te papa na mimi abande papa na ya mariam vie makoso abanda olinga kofi te abanda olinga na kofi te atikala kolinga ete la preuve aneke ntango mariam aboti Aristote affaire adopter Aristote yo so mona mwasi mwana na yo babali ye na mobali baboti mwana mozwi mwana ano fe oyene poto faire adopter pa mindele po lingi papa na mwana te yo zoloba mariam asala kofeli oyo te alala na Sims production Simo production Sims prod camarade à Kofi boni koma makongo batunaka histoire boyebi te mariam azalaki mwasi oyo otie atie obeti aobeta olingi mwasi aolinga mbali mwasi azala bongo yaya bovanda botuna histoire nde ezako so oyebi likambo te koloba te so oyebi likambo te fanda nie koloboloba te bino bakoma fréquente bamisien lelo biso fréquente bango déjà la bino bobenga bamisien bavoyou biso ozalaka na bavoyou la bino bobenga bamisien badelinquant biso ozalaka na badelinquant wana biso bana ndako me tozalaka na badelinquant ya mariam papa na ye azalaka millionnaire le vieux makoso mariam koko ya minu atika baminu kuta par héritage ya kofi mama na ye nano aza na héritage ya kafu nayebi te oso bandako yango agombe nyonso bateka esila po ya joseph ateka bandako neti nguba nayebi te so esila papa koko ya minu atiki bandako epuis na kote nini na gombe kaka na badelfo na balimete nde koko ya minu atika bandako evie makoso moto ya mbongo ya ebele mbongo akonte na chiffre na nini te na maboko te na mikanda mbongo so bakomi okonte yango na bik na fei seke ekomi ebele na ya makoso oboyoka levier makoso wana affaire adopter Aristote affaire adopter Aristote po alingaka kofi te abi kofi adelinquant kofi aka osala erreur moko jour mariam aobota akota na kati ya maternité afilma nde mariam aobota nde mwana obima afilma yango akabola abenga bakamarade na tiango wana cassette atiango na salon bato baotala mariam akenda mariam likambo nyonso kofi banda osala banda obetela mama papa bango lisolo fi ya papa so osala likambo je parte accuser chez mon papa biso ozali nde wana je vais dire ça à mon papa le ntango akoyebisa papa bango otindela kofi bagangster kotuta lokutu kofi asala boye ti papa na bango aye omona kaka esimba te lokola baolandana mpona mwana wana Aristote aza na ba 2 ans na ba 4 ans affaire adoptisa Aristote baadopte Aristote na mindele Aristote akola ni na maboko ya mariam ni na maboko ya kofi akola na maboko ya mindele yango moni abeba yaka nsaka asali ye likambo ya bien nzoka nda boma mwana na ya oboma yango Aristote abeba
parce batindaki adoption akenda okuta na maltraitance wana Aristote abeba mi ayo ozwa zemi ya minu aboti minu ale mobali kindumba ezosila te tozokenda mwasi moko ti tokóma na nani mpo na bino akenda yango bongo ayo ozwa Aristote ti ayo ozwa su zemi ya minu Kofi mpe so batuti ye ndenge wana ye mpe okenda tuti Mariam lokutu benda okeka bo moto ayo okufa me na ndela Kofi so atuti Mariam lokutu akokangele place moko aolala ye akuta ne ka kangi ya bloke ya ke na ye nda ye ozwa zemi ya mino ayo yembela mino elle et moi kindumba lokola banda osete ya mama bi liwo eza pardon tika kana kanga bilo nakile en partant akomi mino moko aye moko ya Mariam afungoli si boutique na ye na ville wana afungoli si boutique ya bilamba wana pe sisi selenge afungoli privilège boutique na Kasavu tozokende boutique ya Mariam kosomba bilamba tozokende boutique ya Mariam kosomba bilamba tozokende boutique ya sisi selenge kosomba bilamba esimbi te ale Sims production ayo olinga Mariam abali Mariam nde place libala Mariam na Kofi esila Kofi akangi minu wana minu tala buro patatuf Kofi akomosesa mwana régime mwana efo azala Kofi bande azala déjà abanda kokrake bamis anolinga mwasi nzoto mikie bamis abanda kokrake bamis akomi kosesa minu régime ya bode mwana mokibo oyo osese régime abi te efo azala nzoto mikie akomi koimpose minu barégime moko boye ya koda protéger aka minu makambo banda oleka na macampagne ebanda oyebana te makambo ekomaki koleka na Montfleury ekomaki trop sombre Kofi akomaki ko bon non oloba te makambo wana eza bien te alors Mariam koya goda beteli Mariam lisolo tala Kofi asalaka mwana boye minu wana aokota pamba aza naka traumatisé mo moto ebebaka Mariam alobi loko asala mwana nga bongo nga na opropose yo nga na okimisa yo libala ya goda alinga abima Kinshasa te na pouvoir ya Kofi ya goda alinga abima Kinshasa te na oloba te ya makama minene banda osala mwana wana tant Godé a expliqué yango Mariam aloba jamais mwana wana minu mpo balongoli pa papa ne bamipatisa ye badelivrance bapasisa ye badelivrance lelo ti azonge pa papa na wana mama na yo sepela te apasa badelivrance ya Godé akima na nzela ya braza Kofi na répétition ya Godé abima kano braza 4 jours wana ya gota mata avion le temps Kofi alanda ya Godé na braza ya Godé aleka nzela akota Paris ya Godé akimi na minu na roki azwi minu akezongisa pa mama na ye ale mama na ye abandi baprière mpo na mwana na ye vie kende malamu parce que makambo ebanda kosalama na Montfleury ezalaki sombre nde balongoli aliya na poto aliya komo ya Kinshasa na Montfleury nzembo original eza nonga original coin ki coin ezaka ndenge ezalaki so sikoyo nga nalobi ke na remixe nzembo nanga na exemple eza ebele nazwaka asalaka Sylvie à peu près 2 ou 3 versions oyebi te mosusu na fere mosusu lopa dédicace bakomaka yango te na texte ntango ozosala nzembo bakomaka badédicace te sauf peut-être bateau bafuta mbo na bango parce que les gens achètent ça mais il y a des gens oyo bautaka na motema oyo motuka del Pirlo afutaka ndenge motuka Diego motuka Kenaya c'est naturel maintenant on repêche d'abord quoi à Cindy ni epuri ye ayoki nzembo asepeli asanjainga azali kutu te na yokuta kaka asali challenge nde tosalaka banzembo tout soki ebiki sans arrière-pensée alors sans arrière-pensée nga motu nakenda koyemba ye te na koyeba nde niki awa nayembaki eme soko fere gambela sandra gaza baoyeba ndenge nini
Parce que quand je fais ça, d'abord on appelle ça Nzembote. C'est pas une chanson, c'est une animation. Je n'ai pas écrit Awa Mutuboy, Awa Mutuboy. Non. Na quoi ça n'a pas raison au que Natiel sous-souté, moi nanana, pour telle raison. On va revenir. Mais sincèrement, je te le dis, moi je n'ai pas calculé ça. Parce que les dédicaces, ça ne fait pas partie du texte des chansons des gens. Non. Non. Dédicaces, c'est Zaka. Bato Bafutaki, tu leur dois, au lobby Yabango, et puis, Batunao Bautanamoute, Motia Bango spontanément. Nous sommes mon ébili, 25 ans fait. 25 ans, 22, 23, il y a un truc comme ça. Monde arabe. Mais il y a chaque jour, il y a Fontaine, il y a Vicky, il y a Classe Tendresse, il y a Coaterie de gauche, il y a Rayon Angwala. Quand je fais la dédicace là, ma fille ne m'a rien demandé. Et aujourd'hui, ce qui n'a tiaki, na o na sali, version na sali. Parce que c'est deux choses différentes. J'aurais pu, avec l'intelligence artificielle, aller en studio avec l'ancienne version là, la version mère, la version originale, et puis dans l'omori dédicace. Ah, voilà, il y aurait eu problème. Voilà, il y aurait eu problème. C'est pas ce que j'ai fait. Mes musiques, les années Moussousou, Batouba Betty, ce sont d'autres personnes, n'a esprit Moussousou. Volontairement, esprit Moussousou. Moi, je n'avais aucun plaisir à ce que tu restituer textuellement Nengezalaki. Déjà, tu es capable de monter. Parce que Batouba Betty, Baza Batou Moussousou. Guitare Félita, ils ont la Betty. Na au volcan Betty, même à Taba, on va aller, Baza, grand guitariste. Et Rosalaka, elle a une similitude à 100%. Donc, et puis j'ai été retiré un truc. Non. C'est un faux procès. C'est un procès injuste. C'est un procès méchant. Nous, on a fait notre version, Moussous. Batou et belé au bazaki la version, on a la version d'origine, au lieu de la version bazate. Et ça se passe comme ça, les musiciens tout le temps, bazo kamarambo, bazo seka. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Quand je chantais ma fille, la version Kala, elle avait quel âge? Peut-être 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans. Qu'est-ce que ça a à voir, la petite de 3, 4, 5 ans, la jeune femme autosomo la lelo? Sur le plan, il y a Bizaleli, sur le plan social, sur le plan... Il n'y a pas commune mesure. C'est deux personnes différentes. Quand bien même, c'est toujours mon sang, c'est toujours ma progéniture, c'est toujours ma fille. Mais Lelo Azana, 25 ans et demi, le 13 juillet, le 17 juillet, le 13 juillet. Ils ont été dans le longo, mais ils ont été dans le tiaki d'idité. Ils ont été pété, pas parce que c'était ma volonté, parce que quand on a un animal, comment on s'appelle un animal, na manjayaka. Et il y a un animal, là, vous dans le baga, paparol, c'est atietungle. Ça veut dire quoi? Sentiment garat. Paparol, ça tient ni tungle. Paparol, ça tient ni tungle. Mais on a bon, on a katanang. Et ça, c'est pas délire, c'est tout. Donc, il n'y a rien à voir avec l'amour, avec l'affection, avec la famille. Il n'y a rien à voir. Pour que nous le baguons, non. S'il y a tini kofi à longo la combo ya moi naï. Mais il faut être malade. À ça, là, on a intérêt nini. Il y a un ennemi à moi na kofi mon côté. Banda ye aya, banda to vanda naï. Ndena komo vanda na oseka na ba Manolo, na ba Diego, na ba Oki, na bana nanga nyonso tout. Banda ye aya, parce que ye m'a posé la question, mais n'est pas na wana na yoka kaboué na bobo na pole. Na pesa ranza mais merci. Noël mori fallait tous à la bisoni surtout il t'a collé bon mon ba image to qui na en rouge. En rouge, ba empêchement ka boba na loi ba Diego ba champion ba Roki ba comme dire moi ba pareil ba Gaïa. Donc mais Azana explique-moi c'est l'ami de Minou. C'est l'ami de Kenaya. Banana tout y compris oh les lois ont un problème à le baraka bien aïe azana ma bien aïe to quitter un avion to
to koti to ye tout ça là pour Sandra là qui te pas aux habits to vous avez obligé to zaka ba van taxi on a ya noir wana na kati ya voiture bébé à quelle heure tu vas appeler Manolo? Est-ce que tu penses qu'on peut voir Kenaya? Voilà. Moi nanga mwasi ta nanga na beta arena onga mayena makamba ya arena na ba Congolais wana boyebi no na yamba ba collègue na ino na arena to visita to moi ba ndike wala mayena ngambo wana ya arena c'est moi Koffi Olomide ata olinga ngate ata za motema mabe nanga c'est moi qui a messa ndepe na kombo berse c'est moi. Alors moi nanga moi aussi à l'époque alors binanga on a eu ma période nanga ya manque il y a chemin de croix en fait donc si là on a eu 2019 2020 on a ça là moi nanga je me rappelle batba yokanga bien parce qu'à Royeb Sarabino que son papa c'était son confident, c'était son complice, c'était son ami tu vois au solo laka naïe plus que dans Moutounio Soto. Abilanga, mais papa, t'as pas besoin de faire un nouvel album ou chanter à Arena pour faire ce concert parce que nous, il suffit que tu dises tu vas chanter Aspirine, Pouta Djalon, SOS, Koweït, tout le monde sera content. Et puis, papa, c'est moi qui vais concevoir ton entrée sur scène. Dans révélé bilan on a souka émission oui. Donc Sili na tant nini ou a koyi kozana problème na mwana ya bongo o mwana wana salier nini. Il faut que les gens se calment. Je dis OK. Je ne peux pas me permettre moi de venir devant la tombe de mon père Ben Barek, un grand monsieur, pour dire des mensonges, des contre-vérités. Aujourd'hui, lelo tozomona o tozomona ezana batu oyo bakomi na droit ya kokanisa pona batu mosusu. Bango bayebi tout, bango bazalaka na raison. Esika mbula enokaka bazalaka te, na babeta lisolo ya mbula. Ntango nazosola na papa nanga, moto aza te, même ye madame nanga Sili aza te, mais papa moko te akoloba na mwana na ye mwana nanga kozala bien te na mwasi oyo beta mwasi oyo finga mwasi oyo trompe mwasi oyo sala ye mabe aza te même mama moko papa nyonso apesaka mwana na ye conseil ya bia. Alors ntango papa nanga azoloba nanga azoloba na chanteuse te azoloba na mwasi oyo nana aza kozala na ye oyo azali kolamba pona lia azozika moto misapi na ye mwasi oyo azalaki na attention na ye tout sur nga azoloba na chanteuse te rien à voir. Papa nanga kota concert nanga na ebité peut-être une fois ou deux toute sa vie mais azomona na bizaleli na ye ntango wana ezalaki nini nakendaka supoto te navandaka kaka na Kisasa amonaka ndenge nasololaka na bavoka lelo boye tinda mbongo boye sala boye moyen nakende eza te bato ebele oyo nazali kopesaka bambongo mpo bakende kosalelanga makambo na poto ebele balianga mpe mbongo mais mbongo c'est rien. Mais mwana wana plaire wana obengi mwana wana parce que azomona pasi akokai na ye mpe moto akendaka na ye poto te bato tu barivaka poto na Kongo nga mpe natika ye nakenda poto. Et non seulement ça na mosala tobandaki kosala c'est-à-dire ngai il fallait que nazala nakoma na kao nazala susu te déjà c'est-à-dire bato bayaka basalanga nde basala nasalaka album moko kombo nango danger de mort natiaka kombo na pamba te parce que avant même tosala l'album nazalaka déjà na ba indice oyo babengaka na justice ba indice concordant. Alors bato nazalaka na bango ezalaki kaka bon Kikofi esila lelo mpe etumbango ezali mwana wana sikoyo
aya a changé ba donne yango bakosaka oh boma quartier latin boma quartier latin te a refonder quartier latin dire ba français bien le verbe refonder oui bien ça dit système on a ce qui nango oh voyez dans musicien pour danser bini 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 voyez oh bini bini ce que ça sous bongote bato bakomi ko ya mingi quartier latin pour na ko yoka kaka pour na voix pour la sensualité, pour la beauté de l'art, pour la musique. C'est-à-dire, bateau na wana na représenter na ba Olympia, na ba Bercy, on a bango ba on a que non, bango nde bazo sala business na bango, baza ko former makambo na baza ko se préparer. Nga siko na zaki na danger de mort. Mwana wana mama wana mwasi na nga sindi ayekoya, musique ekomi ya koyoka siko kaka. Ba boulevard, ba cheval, ba caravane, etc., etc. C'est-à-dire à contribuer na quoi soit qu'au continuité ya Kofi Olomide. Personne ne peut en douter. Lelo oyo toza le 10 mai 2025, moto mokote adlutara ou tolobara la deuxième première dame du Congo. Elle est respectée na Afrique mobimba. Soka zaki bongote nde acharnement weza contre nde zate. Bato baza ko s'acharner na ye ba na kombo to yebi bango. Moto nyonso azolanga ayebi bango. Eza kaka bango. Ezali Congo mobimba te, ezali Afrique mobimba te. Parce que race ya bato wana baza pe na ba Togo, baza pe na ba Abidjan, baza pe na ba Brazza. Ba mama mo bakoma obima okansaka moto mo normal ya te. Eza pena code, ils appellent mot d'ordre. Acharnez-vous sur Cindy le cœur. Banga iba salir imaginaï. Pero de moko boyo non abimana boya sala bo. Kakapoba nekako c'est parce que elle a effacé, alors effacé certaines images. Elle a effacé. Omoni to commande na style mususu. Nani oyo akoyi koyoka lelo Cindy azoyemba ba mélodie ya Kofi Olomide a sepela na moté. C'est ça le problème. Boke no lobake non. Sindi atindi Kofi alongo la kombo ya mwana na ye. Mais il faut être malade. A osala on a intérêt nini. Ya za ennemi ya mwana Kofi moko te. Banda ye aya, banda to vanda na ye, nde na komo vanda na oseka na ba Manolo, na ba Diego, na ba Oki, na bana nanga nyonso tout. Banda ye aya parce que ye muta posa question mais nini bana ne wana na yoka kabwe na bobo na pole na pesa nzambe merci Noël moko il fallait tous à la bisoni surtout yota ko lega bomona ba image to ki na en rouge par empêchement ka boba na loi ba Diego ba champion ba Rocky ba comme dire moi ba Gaïa donc mais azana explique-moi c'est l'ami de Minou, c'est l'ami de Kenaya bana na tout y compris les lois ont un problème à le baraka bien naïe azarana bien naïe to quitter l'avion to côté to y tout ça là pour Sandra là qui te pas aux habits to vous avez obligé de voir ka ba van taxi on a ya noir wana na carte ya voiture bébé à quelle heure tu vas appeler Manolo? Est-ce que tu penses qu'on peut voir Kenaya? Voilà. Moi nanga mwasi ta nanga na beta arena onga mayena makamba ya arena na ba Congolais wana boyebi no na yamba ba piqué les nini wana remix yenzen nzembo original les anonga original coin ki coin ezaka ndenge zalaki so subo nga na lobi ke na remix nzembo langa na exemple c'est belé na zwaka asalaka Sylvie. À peu près 2 ou 3 versions. Hein, au Yébit. Sous Nafere, Moussou Dopa. Dédicace. Pas comme un na texte. Tant que ça, nous pas comment ba dédicace. Sauf peut-être bateau, ba fout en bon là-bas. Parce que les gens achètent ça. Mais il y a des gens, oh yo, ba ou t'as un moté, ma ou ba, Moutoura del Pirlo. A fout en dengi. Moutoura Diego, Moutoura Kenaya. C'est naturel. C'est naturel. Maintenant,
On repêche d'abord quoi à Cindy? Cindy n'y est pour rien. Il y a qui a dit que c'est à Sanjaïnga, vous écouté. Mais écoute, kaka, à Sali, challenge, net au savoir, banzi, moutou sur les billets. Sans arrière-pensée. Alors, sans arrière-pensée. Non, tout là qui n'a rien. Il était. Bon, n'a rien bandé qui a on a imaki, aimé soko faire, gambela. Sandra Gaza, n'a rien bandé ni. Parce que quand je fais ça, d'abord, on appelle ça Nzembote. C'est pas une chanson, c'est une animation. Je n'ai pas écrit Awa Moutouboy, Awa Moutou. Non. Je crois que c'est la raison que Natia lui sous-souté, moi, nanana, pour telle raison. On va revenir. Mais sincèrement, je te le dis, moi, je n'ai pas calculé ça. Parce que les dédicaces, ça ne fait pas partie du texte des chansons des gens. Non. Non. Dédicaces, c'est ça. Bato bafutaki, tu leur dois, au lobby yabango, et puis, batunayo bautanamote, motia bango spontanément. Nous disons, monébili, 25 ans fait. 25 ans, 22, 23, il y a un truc comme ça. Monde arabe. Mais il y a chaque jour. Il y a Fontaine, il y a Vicky, il y a classe tendresse, il y a correctrice de gauche, gros bébé, non-assistance, sans anesthésie. Je ne suis pas là tous les jours à écouter animation, non. Non. Quand je fais la dédicace là, ma fille ne m'a rien demandé. Et aujourd'hui, ce qui n'a tiaki, na o na sali version na sali, parce que c'est deux choses différentes. Oyakala izakaka. J'aurais pu, avec l'intelligence artificielle, aller en studio avec l'ancienne version là, la version mère, la version originale, et puis dans l'omori dédicace. Ah, il y aurait eu problème. Il y aurait eu problème, c'est pas ce que j'ai fait. Mes musiques, les années Moussousou, Batouba Betty, ce sont d'autres personnes, n'a esprit Moussousou, volontairement esprit Moussousou. Moi, je n'avais aucun plaisir à ce que tu restituer textuellement Nengezalaki. Déjà, tu es capable de monter, parce que Batouba Betty, Baza Batou Moussousou. Guitare Félita, ils ont la Betty, na au Volcan Betty, même à Tabaon Balé, Baza grand guitariste, et Rosalaka, elle n'a pas similitude à 100%. Donc, et puis j'ai été retiré un truc. Non. C'est un faux procès. C'est un procès injuste. C'est un procès méchant. Nous, on a fait notre version, Moussous. Batou et belé au bazaki la version, on a la version d'origine, au lieu de la version bazate. Et ça se passe comme ça, les musiciens tout le temps, bazo kamarambo, bazo seka. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Quand je chantais ma fille, la version Kala, elle avait quel âge? Peut-être 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans. Qu'est-ce que ça a à voir, la petite de 3, 4, 5 ans, la jeune femme autosomo la lelo? Sur le plan, il y a Bizaleli, sur le plan social, sur le plan... Il n'y a pas commune mesure. C'est deux personnes différentes. Quand bien même, c'est toujours mon sang, c'est toujours ma progéniture, c'est toujours ma fille. Mais Lelo Azana, 25 ans et demi, le 13 juillet, le 17 juillet, le 13 juillet. Hippodrome le 19 juillet. Mais le bébé là, on a même à Bercy. Azari à l'époque, là, Azari n'a pas 4, 5, 6 ans, je ne sais plus. Lelo, ce n'est plus la même chose. Encore une fois, bien que c'est toujours mon enfant. Mais bien sûr, je comprends. Très bien. Voilà. Donc, que les gens se basent à peine à moi, on était mouké. Remix, Zali, remix. C'est-à-dire, Zali, et l'oko mosusu. Je n'ai pas été retouché. Voilà le mot. Je n'ai pas retouché une chanson qui existait, même là-bas, comment on appelle, intelligence artificielle. Je vous le dis, ils ont été dans le longo les dili, mais ils ont été dans le tiaki dilité. Ils ont été pété, pas parce que c'était ma volonté, parce que quand on a une ngwana, tant on a un imanga zatala côté mais comment on s'appelle na nimanga na manjayaka. Et il y a un ngwana, là vous dans le baga, paparol c'est atie tungle. Ça veut dire quoi? Sentiment grave. Paparol ça tient ni tungle. Paparol atie ni tungle.
mais oyoka bongo na kati ya nani ezaka badélire nanga